mission moko uti ko ni les 14 concerts 14 et les qui n'ont ni il y a fait reporter ngapi na uti ni les 13 concerts Batababa la ngati. problème ezali faire gola avec chanteur moko boye ayokola kobina siko kote muzo ba danser ba ayokola koyemba ngalo na lingela jo yango na singa bato te pour nous ça que jo un grand chanteur ayokola danse mais siko kote muzo mona bena grand danseur ayokola koyemba manga sona na chanteur Hein? bato yozo kanisa jo ba benga na cop Fallait inviter yo. donc mbangu Hein? fallait inviter na cop ne ke mbakateli ngelo nanga buni songa na sana oluka ni kwanga siko benga kote mo kwangeza so fallait inviter Ngola. nina ibino olinga boete ndeza bo nga na ebisio moko fallait ozwa courage et dangola to fait le mo boto na besoin na o kwantu o shige kiu na kei na zongi supale oso ki se beta ndule na aluka nganga na lega na ga debatu fali ga na fere Fabrigas, tout le monde a héritier, tout le monde a batadé, tout le monde a manière de son, tout le monde a yo. Ce qu'on a génération na bino, bato benga Fabrigas a le guide na bino. Oza d'accord na ngo de Fabrigas a guide na bino? Soka zo siye mutasi, aso guide za muto azo guide bato, azo lakisa bato nzela. Bona ebite neti ngani banzela Fabrigas a lekana na lekana ngakuna te. Donc yoka baso tuni ngati. Guide fo Holanda yeti. Mais aza fait guide. Aza guide, aza ngana sala orchestre en 2010. Et on a tigala na poto, on a Fabrice azana na orchestre. Aso baba. Ngai na ibso. Internet obeti. Au moins l'air na kina na poto, na zenit on to betaba. Na yaka na kina recruter na sala orchestre. Merveille ya mado, bando bina pana nga. Merveille ya mado. Azaka danseuse nga Fabrice a mission na maison mère. On a relongwa polémique. Mon merveille ya mado na drummer na Fabrice bazala mission na ngame wana Fabrice azana na maison mère siko ndeti nga na ete so ki guide na bango na bango fallait le bagayaza aigle numéro 1 et déranger bato bon là Fabrice a bien ka guide asa guide vous tikela ya guide na on dit bien on attend on dit bien on soki na ndenge ya zo lobe mais ndenge ya ko sala orchestre liboso ngana sala orchestre siko liboso Fabrice siko donc ça l'orchestre ça l'orchestre mbeza ya guide obi orchestre loko kanza comment on orchestre oui le bien c'est pourquoi oui le na sala orchestre déjà saka orchestre akomina sima Fabrice bon quand c'était ndena zakana les padres bona lo bango mettre fa que j'ignore les efforts ya fali poto za direct po yango ga nde bato basila ngala sa émission te bo yo fali on a ofinga fali na ndeni fali asali carrière ko lekanga fali na la ko lekanga yana ki yumate eki yumate kinoko ndasola kabu fallait na makambo kolekanga na ndenga ndule na sola na makambo mususu na makambo mususu be ngape na anga na anga oui. bolingi bolongolanga golo boko misanga nani bolingi bolongolanga golo boko misanga nani bolingi bolongola fere boko remplacer nani dangola leli na lobaki makambo afere atana Luanda tokoya mobondo elelele atana lufu tokoya mobondo parce que ngwana ndinga mabete na balabala pendesa yoko karumba mais dana bete rumba mona déplique ngana za pena ngana na rumba na animation te watu yebi rumba pena ya yona minito baneka ni bisuka odi pesa ngola beti bena rumba na koza pena na bengi les padres na ko benga pe les padres déjà bové na studio vona zo senga na ko benga pe goga toto ya tembe toto rino ezo senga wawa na mbanga mote bato ba mesani nga na ko forcer na tire na likamte mais loko no sa bisque bato sobi banzembo siko yipsa na sa ndeni osa ngola ba fan na yo ba ka na kombo et enfin na bana ba kombo te ngana na ba fanatique partout na ba fanatique mon côté ok po bana wenge balinga nga ba villageois balinga nga ba spiritas balinga nga ba golo na parlo pa bana wenge ko tuliko na parlo pa ba warrior ba lela nga fort donc ngana boya ko tia groupe mo concert na ngana tuna ka emso mo beta ba spiritas baza
moi maboko 20 likolo bawere baza moi 15 maboko likolo bagolo baza moi 100 maboko likolo bana wende baza sal mobimbe to bwa milona boya sikona za na limite ya bato moko. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'enseignants, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de nous, on est sur www.idologie.tv. David Eweme Masolo, ya balabala comme d'hab. Tellement nazara muta balabala, nazo tambola na balabala, na kutani bongo na Prince d'Angola na balabala. Mais na balabala ya Congo te, na balabala ya Poto te, na balabala ya Angola. Prince d'Angola. Boa tarde. Boa tarde, signore. D'Angola, bon mané d'ailleurs, donc, bon d'ailleurs, marambo côté de étape. Oui, c'est tout bien, hein? Tout fiche. Nous souhaitons soyez les bienvenus, c'est la bienvenue, Mazou Mavesh. Não sei. Pode ser, mas eu sou da banda. Ouais. Saudade também de Angola toda hora. Sim. Quando estou lá, sempre penso a voltar. Ouais. Yeah. Agora, estou na banda. Estou na banda. Estou na balabala. Estou lá na balabala. Na balabala, makambu na yo ezo kinidingi. Ouais, makambu nzambe azosungana. Ye nzambe azosunga muke biso forçati. Ye bito sape course na mutu te. Ouais. Tozosala pe te bacarrière yango mpo toprouve bato. C'est. Oyo nzambe aotinda yango tondima. Soki osenga pe tuba meme matata oke soki wapi biso oza presse te me tookande prix. Donc nazaka wana naobose nanga naza na studio nayebisaki bato déjà donc naopréparé album nanga Métamorphose et générique nanga nazosigné yango mpenza ya 8 titres mpo nazwaki maison ya production. Maison ya production donc Adem Record. Merci Congo Wood bango bazwi charge ya disque et mpona mambo ba featuring makambo mosusu ndenge nga moko artiste nabundana nango mais enregistrement promotion ba clip mambo tout Congo Wood bazwi charge nango na ndenge balabala na ndenge générique mobondo eya mobondo générique na ngai ona mobondo susu ezalaka mobondo bandakala mobondo oyo ya bagolwa bazo ele padre na mobondo na yenga mobondo na ngai mobondo na ngao na bwagela bino na festigola wa nga mobondo na nga ya le padre mobondo le padre parce que ngola to fa non na yo ozo mona ngo ndenge nini batabala souvent bazo regretter batabala penda bazo regretter omona presque ngola oyela biso single moko ata balobi oza bula ata babengi aza bula na lingaka ezaka bongo emema yo na badimension moko ekomisa yo ebeta nayebi te yo moko soki miyebaka nano me tofandi boye prince nangola comme si okoma no koyeba susu te soki promotion nde moto esimbaka mosusu te basinga mosu elobima mezo oyokana te ekoatendre niveau wana te qu'est-ce qui se passe mpona prince prince ozokanisa nini ezalaka omoni mission moko takendaka studio na bulke asala nzembo po esimba te tosalaka nzembo po ebeta eza nango grave te ke osali mpe loko enzadi nini banzadi ebeta mwana yango artiste nini ya congo oyo oyebi ke biloko to abimisa nyonso bato balingaka yango mizike misie nini oyo oyebi ke ye mpe nani banzembo ne nyonso ezanga te ezaka moto soki moto fo mata na mati pe te nazaka place naza wana seke nazaka ka wana place otiengana naza naka batababa nde soki batala batutuni yo moko ntango obwakaki ata olobi ata bolobi azabola ebimi na nsima na moti navandaki na nga nza baye kobenga nga ebimi na nsima nango elinganga na boya otya bambongo nonge mponga na otalingana n'est-ce pas ebimi na nsima na edenda bima kala teste terrain mpo kokota pima terrain ngo ezalaki moni biso tozwa bachance mpenza ya grave te oyo bato mosusu parfois tona balabala nakutana mpe nano na baproducteur te naza donc nyonso oyo monano eza baefo perso eloko inspiration eza comme on respire nga na ndobimisaka kaka na bule kaka biloko esima mais disco nde naosala pena ya na barumba kitoko
ya na bazuka kitoko ya na ba générique kitoko mais kala tende ba oza mobondo kala ti parce ngo na ndenge mabete na balabala penda sa yo ko karumba mais dana beta rumba mona déplique ngana za pena ngana na rumba na animation te watu yebi rumba penda ya yo na minito balenga ni bisuka odi pesa ngo la beti pena rumba na oza pena na bengi le padre na ko benga pe le padre ndeza bove na studio vone zo senga na ko benga pe goga toto ya tembe toto rino ezo senga wawa na mbanga mote bato ba mesani ngana ko forcer na tire na likamte mais loko no sa bisque bato basomi banzembo siko yebisa na osa ndeni bato basomi banzembo mo to nzembo de tekami Rivonia Patrick au potable tout raison pour tout mo banzembo de somba misiko côté déplique na sola bien na nuance wawa Bekam akoya plana Bekam wawa akobena pe pato si akolo esengi rumba na rumba osenga animation na tali pe net nani to panza boronga na brigade eza maombo voilà quoi ya brigade net biso animateur to la mingi na featuring ta tu vas parfois nos animateurs liboso na osa générique na en featuring avec Sarbati brigadier par exemple comment tu côté na okena dimension na obulele mamunanga donc voilà na okena ngobo selon prince dango la ba featuring pe ba sera M+ entre bino makasi featuring ça la bien featuring ça la bien ko kabola eloko wana na mulesko ngai na brigade na générique biso mo 120 tonnes esprit wana bientôt roi David ou bien Bill ou bien c'est ça featuring ya portaka artiste a une force ou pas une force et bah ça sous compte par rapport à notre la marché parce que la soko boaki album et simba tout a bien marché bon album simba de boani album ko simba ala nango kisite et magique la nzembo bien na promotion abupia so yembino bien et bon ko yemba bien te ka mo simba album mais promotion pe oui yana ko goate ko kanza teke ndenge kangaka bongo ndenge na beta bule kanga bongo na kende panganga so na kende panganga sike faina zonga banzembo tu ezalaka na succès bule salade yo mo lobi ya ke bula pena mais siko banzembo mususu obi ke ikanga kite siko sike na changer nganga ezaka na nganga te za ke so betu ne loko za bien vendre bule sala mana Darren Kibilo, la star, kota masola balabala, eko sala bien. Fiston Mukende a bête d'achou d'Angola, na niveau États-Unis, à Kanye États-Unis, à Kanye Angola, à Kanye États-Unis. Fiston Mukende a bête d'achou d'Angola, kota masola balabala, eko sala bien. Coco Malega prêtre, pile le top buzz, masola balabala Angola. Pour d'Angola, tout voyager mandambo par rapport à l'actualité, aux amiciens, aux amis placés, tout na yo. Makambo oyo yo za génération la génération wenge série 8 bana depuis na roba bana 75 ti 95 tozala bana wenge 75 ti 95 tozala bana wenge là on a quitté mon dame na 80 so na 80 na yebi na comprendre bien bien na so na yebi na kitimo na mo na 80 to so na 80 to mo na Fabregas to mo na héritier to mo na batade to mo na manière de son to mo na yo siko na génération na bino bazo benga Fabregas alobi za guide na bino oza d'accord na ngo de Fabregas za guide na bino so zo siye mutasi aso guide za muto azo guide bato azo lakisa bato nzela bon na yebi te neti nga banzela Fabregas aleka nana aleka na nga kuna te donc yo kaka so tuni ngati guide fo olanda ye ti mais aza fe guide aza guide ya bavillageois aza na orchestre il a tout un orchestre qu'il guide aza guide mpenza talobi na bino nyonso wana donc génération na bino apres fallu faire ate yende guide ete na kati nga nasala guide yango ya nini nano yo explique nano ya musique guide ya musique na ndenge nini explique nga bien kasi ye mutu abandi makambo liboso na bino kosala orchestre neti yo ngosala album nga nasala orchestre na 2010 ya natikala na poto wana Fabrice aza nano na orchestre asoa baba ngai na yebiso internet obeti
au moins l'air na kina na poto na zeni tu to betaba ah ouais na yaka na kina recruter na seul orchestre merveille ya mado bando bina pa nga merveille ya mado azaka danseuse nga Fabrigas a mission na maison mère hein on a le polémique mon merveille ya mado na drummer na Fabrigas bazala mission nga mais on a Fabrice azana na maison mère siko ndeti nga na ete so ki guide na bango na bango mais aza guide abato azo guide na ko contredire bula motema eza kombo ni pesi e ko fe mi benga la songa mbeli e déranger bato te pour ani e faire mi benga la Jésus de nuance déranger bato te e fallait le bagay aza aigle numéro 1 e déranger bato bon là Fabrice a bien la guide aza guide vous tikela ya guide na e on dit bien on attend on dit bien on soki na ndenge ya zo lobe mais ndenge ya ko sala orchestre liboso ngana sala orchestre siko liboso Fabrice siko donc on sala orchestre so sala orchestre mbeza ya guide obi orchestre loko kanza comment on orchestre oui le bien siko kwa oui le na sala orchestre déjà on sala orchestre akomina sima Fabrice raisonnement na biso ya moko on tunika orchestre loko kanza obi bien on a habité le Congo explique parfois yondo okele ngombe eza bongo asala orchestre liboso na bino longola nanu mwenga ah on est sur merveille ya mado but danseuse na it akoma pa na drummer na it petit na France ya parler wana ngai na dans orchestre na uti poto na recruter Fabrice azana no mise pa Vinton ba ala batune oya yebeli papa to sibe mais na ba guide ngo wana na bato azo guide lo mwenga maestro chef du village on a biso na wengera ikenda bongo lokwa yele bya guide yo longola ngondeni aza guide mais moyo soki eza pona nazo guide ngam na saki orchestre liboso bato déjà mwenga oyo ba mise baza même na orchestre baza mise na nga wana ye pazana na pa Vinton donc déjà moins 1 yangola moko ponga na kima liboso na bango ye kima deuxième ya États-Unis on a na kima na sali pe de orchestre souvent na kamu na yo souvent tozomona yo trop ozalaka mingi na ngamba Ferregola et na binito pe ozana Angola Ferregola na invité les 30 donc yo zalaka pe menya faire l'activité ya menya faire yo zalaka na martyr to monaki yo oyemba obuaka okoma pe na niveau ko chrétien bakamo ko boye mon animation na yeso bakamo na imbani oyemba moyemba bosani te omoni ngako na sepela polémique ponga ne omona nga boye atende olobi bongo nazaka tout le temps dans les pages na boya ngoto mais so mona nga caméra yango ye intel na finga bato pona te biso siko bien na biso tozala na faire mais to pesa ka valeur na artiste na biso to yaka te to kipe ba via bato to yaka finga te mais ba pete ba via mosusu mona nde ba démarrer affaire mais nga sona na boya ko démarrer na nga bato na ebite tina na démarrer problème na nga zande yemba ko leka joyo bwaka ko leka ngai nga abupia omoni nga na nga teke o ko chrétien d'animation ezaka nango te orchestre nini oyebi wa chrétien te moko za mutema mabe orchestre nini oyo oyebi na Congo awa ke ebwakela chrétien te na cri bien na nzembo te prince yango loza mutema mabe donc yo mpo na yo problème ezala kaka il faut muta yemba koleka fere mais nga omona na bien nga na soutenir vie na nga oyo natiaki poids mpo nasepelaka na bulo na ye abupia na bato mosusu fo bayemba koleka ye soki oyembi koleka lepade nakochange peti makambo siko balingelaka nga te yango problème ezali Ferregola aza chanteur moko boye ayokolaka kobina siko kote mosusu eza badanser baoyokola koyemba ngeloko nalingelaka jo yango oyo nafinga bato te problème ezaka ke jo oyo grand chanteur ayokolaka danse mais so côté vous on est grand danseur ayola koyemba manga sona na chanteur yo linga bongo te na finga ba te quoi donc na vie po asa na ngate bien oza na Luanda concert ya Ferregola les 30 hours yo oza invité omunyango ndenge nini so bonne relation na Ferregola ko yo na mobondo nini ngo na nanga bete na nanga balabala ya mo pe la moi événement munene le roi de la forêt pas que kobeta le roi de la forêt
azoke kobeta invité nga te wana bolobele yango te c'est le padre eza mpenza baquestion na ngai na pose mokolo wata oinvite nga na likambo na kutu naza plus na amitié infinité makambo mingi kutu nde eza plus na héritier ke na le padre pa wata nakokota pene mpe nakoti na pala wata aza pe te nga mona ya na odame po tomesanaki mwa trop ke le padre nayebi ye na nsima donc nazala kutu nde naboyenga bagola boyeba yango pire nde moto awata nde nga mais na concert ya marti ya héritier tomonaki yo te nazali na kini te pire na yo mpo nazalaki na kini pire na yo kasi te moto nanga kutu nde apati oleka le padre mais le padre oya wana makambo so esengaka fo kende na ndenge moko ekendelaki wana fo kende na lubongo mais nayebi soki na ndenge pene ya yindusa wata kutu nde mpenza mingi soki ezalaka ke makambo mosusu esprit so ndeni te mbe mpe nazala mpe na balatime te ebandi par rapport à spiritu na ngai na ye nakokoka te makambo mosusu ndenge elekelaki kaka biso mo toyebi mais le padre ze mwa solo nanga bien nabatela relation wana ezalaka ndenge eza oza invité na ye le 30 mokolo mpe bainvite nga mpa bato oyo ozokanisa na oya na nga bato oyo ozokanisa jour babenganga cope fale invité yo nake mbangu fale invite nga na cope ne bakateli eloo na nga boni nyonso nga na osa na oluka mikwanga te sika obenga kote mokwangeza so fale invite nini bino kolinga boye te nde eza boye nga nayebisi yo moko fale ozwa courage edangola tosa eloko mo boye tona besoin na o kwantu osige kiu na kei nazongiso pale Angola tozali na Angola aza invité ya Frère Ebola concert eza le 30 awa na Citadelle donc biso tout mobondo toujours tozala wana Angola intake musicien oza mpe mi placé to na yo avant toshite na makambo na po toshite na makambo na yo komona concert ya monene oyo naloba monde entier babandaki kozela ya le padre na niveau ya la défense arena monde entier ndozela ngo oui monde entier bandozela concert wana et komona affiche ebimi ke concert eza annulé esali bino ndenge nini etake nanu bato nanu toza na basentiment ya il faut s'informer avant d'informer concert eza reporté concert eza reporté eza annulé on a communiqué ezalaki annulé wana toyebi bato batiaka biloko wana communiqué na yo arena mabe na bien makambo fere bosalela yango feti boye ndenge nini makambo fere bon yo te bosalela yango feti boye ndenge mafere bato basalela yango feti misemo bauti koannulé 14 concert 14 eleki nango nie ya fere bareporte ngape nauti annulé 13 concert bato babala ngati bon eza na grave te concert eza reporté bagolo basomba babillet bafanda na babillet na bango toyo balembe nini bagolo annulé concert moko fere a reporté concert kaka moko mais bato mosusu non fere akomi mystique nako annulé concert nezosaka actualité bon c'est ça aussi la force c'est ça aussi la force de l'artiste vraiment le padre big up et courage grand frère nayebi ke koleka nango courage na bino tout mpe oyo boannulaki baconcert tokoluka badate mosusu basale mosusu bosala yango sala oyo esala ndenge nini ntango oyokaka annonce wana ke concert ebeta masusu na esalinga bien parce que minute oyo ofere akangi so actualité komo osala ndeti mais kaka bapusi concert bato balauki susu donc ekomi kaka ye na ye esali ye bien succès ezalaka kaka kotombolama te kofingama mpe ça fait partie ya succès kozala ministère mosusu baza na balukaka ata bato bafinga bango bato nana okipe donc voilà quoi ngai nasepeli na ngai nde bapusi yango bonne chance na bagolo atu bosomba nde sikoyo nde babiye mpenza mobondo wana tooloba yeya mpenza voilà quoi osangola bafani na yo bazaka mpe na nkombo afana bana bakombo te nga na bafanatique partout nga na bafanatique moko te oyo ke po bana wenge balingaka nga bavillageois balingaka nga baspiritas balingaka nga bagolo na parlo pa bana wenge kutuliko na parlo pa bawarrior balelanga fort
donc on a boya kotia groupe pour concert on a tout na emission na beta parce que ça moi maboko 20 likolo ba wera baza moi 15 maboko likolo ba golo baza moi 100 maboko likolo bana wenda baza sel mobimbe to bwa million boya sikona za na limite ya batu mobo na on fait na boya la pena ko binda na polémique makasi ouais donc yo ça na en polémique mais souvent aux alara mo pandi moko boye non on a na préférence ko kumisa Messi elingo lobate ki na ignorer Ronaldo bon quand c'était na zarana les padres bona lo bango mec fa que j'ignore les efforts ya fali poto za direct po yango ga nde bato basila nga sa émission te bo yo fali on a ofinga fali na ndeni fali asali carrière ko lekanga fali na la ko lekanga yana ki yumate ki yumate ki nokonda sola ka bo fali na makambo ko lekanga na ndenga ndule na sola na makambo mususu na makambo mususu be ngape na anga nanga les gens qui ont respecté musicalement. Donc, quand on est na sima na le padre, ceux qui bango photo fallait na sima boalo balikamba faire bien ko banga. Bato kuna, mais ce que biso ba on photo faire na concert na le 30. Mais na lo ba be fort fallait ça na ndule ngana na sele mote na ofinga na lo yete. Musicalement parlant, à niveau na ngata poilu. Vous comprenez? Biso ce que to so la boy. Vous comprenez? On a l'homme Prince d'Angola, le programme n'a en particulier. Bah, le on a eu les padres, on a bêta nos concerts, on a eu Soudaf, on a eu bêta concert les padres. Après, Awa, na zongi pour na sala clip générique à mon bondo. Après, on a mis son décembre, Nathalie la monang et Nzambe bosowa sungi, bana maison mère, tokutana wanati. Na vientoni ka kalate ya na monde ya Macintosh kitadi ya pale na pene na okita ka bona okita na pale et la polémique était c'est le l'état qui a lobby il faut pas foutailler faut pas passer caché pour asalela wera yo fait le trop il a le droit non il doit être payé asalela wera yo fait le trop té et on fait le té mais asalela vientoni musala ebele o parfois ezangaki mbongo na niveau asalela ki yango boulot scolaire amonde fo ba bo quand ngene na mambo le pas de boy na ko fele na sinya ka pena kyong feti gola kyong na yebo kyong yo fele na yo na pe za tembele boy na ndé na ajo et simba de donc c'est le singular singi bena album a combien de titres 8 générique mi balé mi ça tout bon générique moko de bima mobondo na boki na Samarino Sama baby merci pour Samarino le soutien après au Italie quand na émission na boana ko dévoiler mes titres à disque ça métamorphose donc l'artiste va vraiment se métamorphoser bino mo bon na ozaki d'après d'Angola c'est quoi comme nani c'est balé mso simi ba bisimba simba qui se met dans ndule te muta ko sauter pour ceux qui se met dans ndule na luganganga na lega na ga debatu fali gana fere omona ke tina okufa nganga ngo omona na te Prince d'Angola donc batika otala bato ye moto fort ona te ba sa ba bulona bango bazo mériter o ba sali pona musala na bango ba sala donc intimidation za la te ngoba biloko moni sala succès eza na wengeza yanga moko sala ki na ngo yango moko poza ki bien qui c'est musique ya na ngo kana no bulona na eza bien o sali bulona bien. Après, qui s'est envoyé à mon mais comme les gens pensent que quand il sera quand on est faux, tout ce qui va bon, ni le ressemble à bon pays. Baba moni à la moto, bah la gare n'est pas là. Baba a biso pega. Voilà quoi. Évidemment, on avait que yo le mama ba côté mo boy mais na même mon côté ni. Bana Luanda. Oh, bolingi bolongolanga golo boko misanga nani bolingi bolongolanga golo boko misanga nani bolingi bolongola fere boko remplacer nani dangola leli na lobaki makambo afere ata na Luanda toko ya mobondo elelele ata na lufu toko ya mobondo
bondo toujours ça na minga olobeti ko mote na bato bana tu ya Luanda na pesi bino mbote boda fashion akenda zonga mutaliaka madesa pembe di premier 30 bambote siko zali bana congolaise petit na nga ya palais nya wa rouge wa mbote siko za ya wa rouge wa petit na nga betu d'Angola Fondé Paulo toujours na pointe Ceres mokonza mboka le président de tous les présidents fan club fait le goal na nanga Luanda ave Musa ya Musa na musika to mona ave Musa na bino na lobi rendez-vous na bino le 30 na Sidadela mingi oloba na ngote na oloba na mingi te mais rien vraiment moi moi si muta ben se faire pourquoi il donne David Ombe masala balabala on était là avec presse nangola donc botoni na rejet on a vu na balabala donc pour s'abonner massivement à masala balabala pour partager mes émissions ya balabala pour aimer pour finir nete s'il vous plaît pour finir donc pour ça rane pour ça bon pour ça bien merci beaucoup à toi Jersey Toto d'Angola dans la nenga galu banini donc Niwa ngana wana sepe na ngwe bien boda fashion na musika donc bola moleke belé kota masola balabala et ko sala bien donc Karine abenga deux fois Karine abenga deux fois na nini pe na la deux fois ko benga deux fois na sani na la deux fois mais ngala zaka na balabala na sa musala kaka na ndenge ya balabala ko sala ngana oloba on a samba vers vous presse d'Angola bola teke belé merci na biga ngana yo to sa makamba bien ciao la famille.